12 novembre 2024 na memelio lisolo ya Christelle Dendologie parce que azali en actualité par rapport ya bon akomi komona milimo ok akomi komona esika auta bon baza kobimela na bandoto récemment auti komona mutu esika auta nazolo employé ba langage o bango ba employé ki batanga ikombo ya Fabregas te. Alors mutu ango sikoyo azalaki na denyao ok bon mutu ango atuna ye ça va voilà veut dire donc na monde spirituel na ndoto mais nde sikoyo ça vaut la peine ya kolobela vie ya mwana oyo na yebi yango en profondeur te na découvrir ye tango avant azonga na Congo kozonga na ishoka batu ebele ba live ebele salema banini tout ça et batu ebele bamona ngo comme vraiment il y a un ça ne va pas ok mais ngana luka kana comprendre motif eloko nini ezongisa ye bon na minute osiko ba hypothèse ekomi ebele ok merveille apesa ye conseil ki Canada pepele zonga donc comme ça otikala nde koto likolo nango azana mobali kuna ok on ezali oyo ezali kolobama na niveau ya ba commentaire ba internaute bon hypothèse mususu ezali ke fa aconseiller azonga Fabregas asengaki azonga ok alors place au que ça vaut la peine ya retraîner tango olongwe pa ya mutu olongwe na entreprise à mutu pendant qu'il y a un besoin na yo na nouveau travailler pa na ye c'est choquant bah c'est bloquant naka des fois bah nini tout ça et tout kondanaka ba leader par rapport ya kozala trop mûr trop ferme bah nini trop sec tout ça tout le monde a un bien te donc ce qui Fabregas azalaki un peu akilaki mwana onase bon ba maintenir contact quelle que soit décision na ya kotikala ngana mona yango normal kozonga na ye pe soki ezali femme to asengaki azonga bo akangaki ye na singati omoni Fabregas azalaki déjà na Congo et azwa avion ye moko ti azonga mais parmi ba motif ya kozonga souci ya mwana na ye pe elobama azali na souci ya mwana donc bazalaki musika pendant longtemps ok et yango a décidé ki azonga ok alors famille ya mwana oyo na yebi yango te et na droit te na ya ko accuser famille pamba muto to monaka muto alobaka ezali Christelle Dendologie ok mazala ni respect banini akizaka ba famille ba tuteke bandoki soki pe nini tout ça mais réclamation ya famille et lobamaka pe oza déjà na ba makambu na yo banini tika Fabregas tranquille omoni donc kozonga na déjà et choka bato ebele kamwisa ti lelo et continuera kokamwisa mais surtout réduire mon motif moko kozonga parce que oza na souci ya mwana na yo ezali eloko moko normal aza mwasi et azali na un peu plus d'opportunité selon analyse ya bato ebele ya ko se retrouver na poto ko s'en sortir na poto après mwata moko boye ya ba difficulté par rapport ya régularisation par rapport à mobile mwasi donc vraiment ba obstacle ba option eza mwa ebele selon ba internaute ebele mais likolo nango azongaki ok lelo yo bon c'est très facile ba conclure que eza nzala eza nango rien de spirituel na kati wana eza nango souci ya poto eza nango nzala azokoka kini te banini Canada akei te États-Unis pe akei te et voilà ekomi masolo ya ba témoignage ok akokoma mosali ya nzambe Rosette Kamono akoma mama prophétesse pasteur tout ça BBC ya nono ba diama bon bango na yetu so basambelaka ou pas sûrement basambelaka mais
bakoma ba mama pasteur te, ok, oyo akoma pasteur ezali Rosette, ok. Voilà, ye sikoyo akobanda kosalela Nzambe déjà kotika atika quand eza na video moko boye bon azwi mwa tendance ya fali azokumisa fali Kabasele tout ça yende leader boye banini bon na histoire ya fali avec ba danseuse oyo ba se confirma déjà ba par-ci par-là toyebi eli fali bongo te mais nde sikoyo akokia adopter attitude wana par rapport ya ba warrior ba ko sympathir naye a se retrouver pe kaka to na monde intérêt, ok. Donc c'est un peu ça. Alors ko banda ko kakola ko banda ko analyser esika kidei ko témoigner ngana osala na ngango te parce que nalinga conflit na basali ya Nzambe nalinga te ko maneti opposant ya basali ya Nzambe na dimela na nga ba Karim Mokonzi banini tout ça. Donc voilà ba influenceuse omoni. Donc c'est un peu ça côté où ya se sentait à l'aise yango nde akendeki kosala témoignage na ye omoni. Donc c'est un peu ça mais yango mpe zoloba make côté des gens qui ko témoigner. Donc eloko malongo eza te wana ezali bato oyo balobi nga na lobi bon tingana na considération envers pasteur ou prophète Moïse. Donc ayambi mutu akei ko témoigner pa na ye bon epesi o epesi ekundoli ba émission nyonso asala banini tout ça na ba adoyuwe na Michael Okamba banini tout ça. Donc c'est ça. Donc nga esalanga mawa ekozala pena problème pena ke voilà azana trouble moko quelconque tout comme peut bon akei na ekaka par rapport ya voilà. Donc kombo elalaki mwa trop ala musa kombo je ne sais pas est-ce que azobina kaka. Donc nalandelaka bango mais baza ebele moya koyeba nyonso eza te omoni soki autaki kolongwa bon kolongwa na ye esalaki actualité mais moi je ne suis pas au courant parce que na Nzambe te nayebi nyonso te nga na découvrir ndeke aza na actualité lelo par rapport ya ba extrait ba vidéo ya témoignage na ye mwana moko nasepelaka ne makasi omoni kosepela ne kaka par rapport à naïveté na ye nayokelaki mawa banini Fabregas pe considération ezalaki ntango nakendeki rep na ye nakendeki pe concert na ye omoni. Donc bon eza nango mpe na sensité na balusela ye mandoki gratuitement comme ça alors que moto azalaki nanga bien mais kokotela ye pe eza nango mpe na sensité soki eza na mwa baindication ke mwana mai atambolaka mabe bon na kosouligne baindication wana po indication moko ezali bon voilà likompa ndenge akenda bon bato balingaka baaccuser baattribue Fabregas, ok. Mais bato pe kaka à travers bacommentaire bamensiona eloko nini emema likompa bamensiona ke ezali cancer ya baintestin. Donc c'est un peu ça babi mwana oyo aza déjà na bamakambo na ye rien à voir na Fabregas, ok. ekoki ezala juste indécision difficulté ya kozwa décision moko boye ferme eza mpe problème moko très sérieux omoni. Mais nde sikoyo aza na actualité bon nga pesi ngai quand même na loba, ok. nga naza plus curieux na conduite na ye après likambo oyo akobanda kosalela Nzambe akomi peut-être danseuse ya Nzambe ou bien akomi juste kosambela sérieusement amemi vi na ye na droiture ou bien bon eza kaka témoignage et après wana akocontinue vi na ye
ndenge avivaka. Omoni nombre ya milangi likolo ya mesa na video na ya Kabasele. Bon, nayebi te soki avandaki kaka na kiti bato mosusu nde bazalaki wana ou bien eza bango nde bamelaki, c'était trop. Omoni, c'était beaucoup. Bamilangi vraiment likolo ya mesa elekaki ebele. On comprend. Donc ça eza vidéo ya octobre. OK, lelo yo novembre le 11 ou le 10 basali vidéo. Bon, vidéo tout le monde le 11. Donc c'est un peu ça. Actualité à Sika yango wana na ko qui peut-être au sala épisode mususu oyo boyana ba précision telle que auti kolonga pa ya Fabregas peut-être likola ba makambo omoni. Donc auti kolonga à peu près quand est-ce qu'à longwe et ba détail mususu tel que ba makambo amonaki déjà pendant que azalaki nanu kuna. Donc ba détail wana ya bongo et ko sala batu ebele bien omoni. Mais pour l'instant eloko ya retenir ezali kaka voilà auti ko témoigner na micro ya prophète pasteur Moïse. Merci beaucoup.